mutu nyonso bazolanda biso na Suède karaté na Stockholm karaté même libanda mutu nyonso yangi faire passer message na ye o yangi lobela peut-être makambo ya politique yangi lobela makambo ya social alingi baye to azana eloko moko boye yangi likisa na site na biso. Vraiment n'hésitez pas, il suffit qu'à bengi biso na numéro oezo leka na sa écran na o bengi biso kaka okoleka sans problème. Donc mutu nyonso, la porte est ouverte à tout le monde, les enfants, mais ba papa, ba maman, le jeune oyangi à faire passer message na ye azana activité moko boye yanga lekisa. N'hésitez pas, il suffit seulement de nous appeler et puis la porte est ouverte na mutu nyonso bokoleka, il y a pas de problème, voilà. Merci beaucoup. Moko mikolo site ezakaka moko kombo na pe bo moko ya mboka.com. So lingi ba message makam nyonso ba publicité olingi omona na pe bien ya kaka na site na biso www.bomokoyamboka.com esimba mina moko digital momo yepe.com. No mona ba ser na biso Jili do mona ka basi kitoko na mibali kitoko talaka yo mo bino mo bo talaka bomokoyamboka.com. Merci beaucoup ma soeur. Nous sommes internationaux, nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Donc neka likolo na ba information na bino kitoko boya si ta munene ya web mi ya gayar o ba fiote si ta bolit o pe na sito yo ka ke bomoko bomoka yamboka grand prêtre uti wapi Suède aye kota babela ye alia bomoko amboka mais congolais bomoko mboka yango to bomoko to za bomoko metolingani te moninga pesi mokongo zimbeli kutubi balobi na kimongo lolangolo pita olekala nkema omfako bombo mbolo mwana muzombo abeti lingala yango bobi bomoko ezo chanje makambo na éducation na lingala na langi. Donc bomoko ya mboka eko kanga ba site nyosa Scandinavie site moko donc et donc kitoko to sepeli donc ezangai Yvette Shuka Dylan donc o penza cameraman azo filmer na minute oyo donc ayebi ngai to salane masolo akati na ba TV na ba nini donc aza oyo ngala yebisaki toujours que masolo o eza yo musala o eza yo il faut salango et puis lelo nzambe a kokisi o ezalaki bosenga na ye pas olo balanga ki fait na précété j'attends mon temps na ye yango yo abimisi yango bomoko ya mboka donc elekisi lisanga na kati ya Scandinavie to simba naka to lelaka ensemble to sekaka ensemble donc dans site moro donc to lo baro gaillard onini plus que gaillard eza sunini excellent onini bomoko ya mboka Jésus. On va dire qu'on va Simba, faut moko. Et les gars, Bomoko Yamboka, c'est du top. Ok, suivez-la assidûment.
bandeko na biso bomoni biso tozali totelemi liboso ya Atomium, symbole ya Belgique. Lokola soki oke na France baza na symbole yango ezalaka Tour Eiffel boyebi na bamboka ebele Big Bang na côté ya bandeko na biso Angleterre. Toza na awa na cadre ya site na biso ya sika oyo ebengami na kombo ya bomoko ya mboka. Comme ndenge lobi bomoko ya mboka, donc tolingi biso bana mboka tozala liboke moko pona koyeba kotala ndenge nini toko contribuer na développement ya mboka oyo yambi biso pe na likambo etali mboka na biso Congo. Site na biso siège nango toza na kati ya mboka Anvers na centre culturel oyo euti kofungwama na Anvers. Tofungoli centre culturel kuna, centre culturel africain po toyeba kosangisa pe bana ya Afrique na kati ya ville Anvers. Lelo toye na Bruxelles tini nango eza nini nakanisi mutu oyo atelemi liboso nanga ebele bayebi ye ba Zaïrois congolais bayebi azanani nako senga ye alonga nanu lunette muke peut-être pour la lunette bako batumsu bako bosana alongoli lunette atali bino nanisi bino nyonso leo bomoni boyebi ezanani. Lelo soki toza awa ezali poto solo na ye muke parce que na cadre ya jubilé na ye oyo ko salema le samedi prochain je pense jubilé na ye oyo to senga tozala ebele poto ye bako kumisa ba oyo ba betaki bal oyo ba simbaki bal na kati na mboka na biso lokola ndeko na biso oyo ye bal na kombo ya morceau je pense oyo batinyo ye baki so na lobi morceau ba oyo ba yebi vert club moni ndenge atelemi na couleur ya club oyo esala ke ayebana akoma ndenge akomi lelo a respecter club wana a lati varese nango toko tuna ye mami tuna muke à ce qui concerne football po eye aza footballeur yango toko loba makambo ya football avant to loba makambo wana na kosenga na ye moko ameka kopesa biso mwa bref historique ya vie na ye footballistique. Abandaki wapi na mbula nini abandaki ti abetaki combien de temps ti lelo après to continuer. Bon papa morceau micro yango. Ouais. Bonjour papa nangai na oti koyoka maloba none so oti koloba po nangai ndenge na temi libosa wana za nesengo mingi ndenge boza ko trivinga na ndenge ya nini ya bomoko o na oti koyoka koma bomoko awa donc ningo ba ke fo biso to sala eloko moko to simbana ngai je me présente comme nangai Lutonadio Morceau Divita non sobriqué ba pesanga kombo ya morceau na ko expliquer bino kombo ya morceau ndenge ni nazwaki yango naza mwana oyo navandaki na commune ya Makala côté ya ba Vieriki Mavuba nazalaki kaka leki na ye ya quartier mais tant naza ko beta bale bato nyonso bayebaki ngai bazala ko benga nga kaka toujours gaucher loko na gaucher. Mais à tout moment qui babel nous allons mettre ba vie nous bazali ko loba ko sentir que na okene musika nzambe pe lokola zalaki toujours ko landanga pour naza mwana ye ti lelo na ko koma mutu munene donc na ngai bref na bandaki na équipe moko ya ngiringiri na 3e division yaki na kombo na Sosoliso na betaki 2 ans après na ke na BCZ banque commerciale Zaïrois tango wana na beta kuna 2 ans après na ke na étoile et pas ya papa raison étoile d'Isaïe na beta étoile d'Isaïe 5 ans na saki musana nga kuna ya bien esika bato baye koyebanga esika bato baza ko benga nga morceau ya ngwana pona époque wana tango na yaki na zaki na no mwana moka mukeboye par rapport à bato na kuta na stade tellement baza ko mona pelaki naza ko faire travailler bango tout po bango ne songa ko naza ko faire travailler bango bayebi na bango eza na ba vie na nga eza ba masa na nga baza ko ndima kame musala naza ko sala alors que tant on a nga na ya déjà poto yaki na ba 85
ba comité vita basala ki moi réunion mongo baba ki nazaki obligé fona beta kana vita ya wala bakende ko sona papa raison mona ki solution monsieur ezate ali bon kende kaka mais ko yana ngana yaki awa na yaki pe mbala moko te na kima ki ko kima na katsa ki na ngamba braza ti balanda ki nga kutu na braza na ba supporter ba mona ki nga tant ba ke ko funda po ba ko zwa ngai manœuvre moko sa meko na avion na ye na Belgique tant on a comme na Belgique na kokaki yango sute tant na saki 3 mois na ki na poso na zonga nga na vita na kutana ki na président Pelé Mongo bazala ki na président Jean-François Davidi Lanjo Bakali na kutana bango na verse to solo li pona zonga to yokani lo na zonga lobi na signer contrat ke na obeta na Bescott mo na zonga zaki sute na selepe musala nga malamu na Bescott mindele pe ba moninga ba sepeli nanga ba ko mona nga lokola magicien moko boy wana équipe moko na ngombo ko ya uta na imana na selepe musala nga malamu sili après na ke na Wari Game après ina na Bescott na kenaki Wari Game na Wari Game ezaki équipe moko munene na moment ezaki parmi l'équipe ya minene participer à la Coupe d'Afrique ba Coupe d'Europe ni surtout ceux qui sont menga ezaki pona participer na Coupe d'Europe o lelo bazo benga Champions League na beta yango dommage que na yeko za opération moko na équipe wana na mboka na tout le monde alela kinga ça y a un souci parce que awa ceux qui ont joué opération mi balé ba considérer le goal fini quoi mais tant opération sili na salle sur effort na zongi li susu na Bescott na beti kuna sous 5 ans après na ye na mboka moko asuka na ona suki saki na Coutré tant on a ke na Coutré sili après une année ba meminga na Valenciennes na manager moko mundele na ke ko sala entraînement kuna les mêmes jours na saki entraînement na yo za problème na genou tant on a problème na genou ba sala opération na bi que c'est fini na beta so balete na mona ke za ba risque na ko beta kana bekipa mike poka na regarder ka forme ti lelo ngongo lango ekoki na yeko penser pour na sala jubilé. Merci papa Morceau, merci Ebele na ndenge yo moko uti ko pesa totali carrière eza quand même pas carrière amuke eza carrière munene eza vraiment carrière munene na kisasa soki tokingi toloba boye tokanisi ke équipe oyo mingi esala yo na kisasa ezali étoile Zaïre ya bien na biso raison sikoyo souvenir nini ozanango ya papa raison okoloba pona ye okoloba nini pona ye na souvenir moko pona présent raison azalaki papa moko na lingi mingi abana ko encadrer nga bien azwa nga bena mwana ye tant na ngine étoile nyonso tuna koko senga azako pesanga nazaki nga moto to plus de 4 joueurs oyo ba vie na so ba yebi papa raison ko linga biso mingi parce que tant na ngine étoile na yako kuta ba vielu et belé étoile na zanga ikutu place mais mukolo batsaki nga kaka ko kende nyonso wana na kuta ba vie belé étoile mutu pena encadrer nga étoile ezaki vie mbungu texte ezaki ba pauvre mwanza bazalaki mwa ebele ba eloni tozaki na bango na kati wana ba vie mobezo tozaki na bango na kati wana ba vie babaila malgré lelo bazate tozaki na bango na kati ba vie mwanza donc atako nezaki makasi mingi ba ya matie o babenga lelo koma matoi donc na yako kuta équipe wana ezaki complet mais nazaki na muninga na ngato utane mboka moko comme Jean-Pierre Ngabu ye tozaki ne wana na camarade na ngando bana baleki misato o ya étoile baki bana présent les obangwana grâce à papa wana azaki ko encadrer nga bien nazaki très bien ti moment que na yaki ko pona kota na vita mais souvenir mo nazo mona oyo ya présent raison nazaka na souci na ye mingi ba comprendre ngote pona transfert nanga ali ya ngote donc ba sakanaki na mo esprit na ye y compris na nga mo pe ba kotsanga mai parce que zaki na mo ba contrat to signaka mais nga pe na zwa mbongo te na comité ba kotaki wana loka bazaki ba comité mo ba kama balete mbongo loko ezaki belé
bamela président raison mbongo nanga moko mpe bamelanga mpe mbongo donc eloko nakanisaka susi mingi mpona président raison yango wana ke abénéficia te na transfert na ngai. Oui, olobi likambo ya contrat mutu na ye linga na mutu kala lero osignaki contrat ezalaki yo personnellement ozalaki na agent oyo banda koguide yo ou bien ezalaki ye président raison ou bien ezalaki na cadre ya club ezalaki club na club oyo po bosigner contrat ou bien ezalaki contrat moko individuel etalekaka yo? Non, wana ezalaki transfert wana oyo wana esalamaki etaleka nga na président raison avant na ye na poto tosololaki na ye alobi na nga ke morceau kende sa mosala soki eleki malamu soki lelo transfert na yo esalami nazomona pourquoi na kopesa 10%. Ngai moko nayebi eloko na kosala pa na yo nayebi mbongo na kopesa yo kozala ya kosepela mais bon dommage que programme nyonso président raison asalaki esalamaki bongo te. Kasi na étoile, est-ce que en tant que joueur à étoile na période wana okokaki banda ko permettre yo au vivre ou bien il fallait au luka musala côté mususu pour banda ko vivre ou bien il fallait kaka ye président de temps en temps à côté ça na poche na ye pour soutenir yo? Est-ce que bal na étoile et fouta yo quelque chose? En tout cas, l'outa mabete bale na étoile par rapport à l'équipe mingi baninga nanga o bayebi biso étoile bazako futa biso 100%. Nandenga recette na biso ndenge za kota président raison atikala ko abana ko ta 1 euro te. Yé au contraire, tant mususa zala ko bakisa parce que alinga ke loko kombo bale. Ayebi ndeni ba cadre ka ba joueur. Tozali ko futa malamu, ngana za ko futa ma bien étoile biso nyo surtout et en plus nazali kosala susu na compagnie na ye. Ok, bandeko boti koyoka parce que mingi tolobaka que bon ba joueur bazoela komo côté ndeko na bisa uti koloba nakanisi ezali volonté ya muto azokamba ba joueur soka za na bonne volonté akoko salisa bango ndeko morso na lingina zonga na vita na moni lero lobili kambo vita est-ce que umela kina vita parce que il fallait au kota na vita okay mambala moko il fallait okende na poto. Est-ce que na vita umelaki ubeta combien d'années na vita? Na vita na betaki une année. Na signaki contrat ya 2 ans. Alors soki na betaki une année na vita ke na yaki na poto na ebite po biso ba congolais tozaka tanto mitema malamu ezape na batu muso bazaka mitema mabe. Pourtant nga tozaki na préparation équipe nationale tokendaki na Zambie tozongi na Lubumbashi poto koma na Kisasa to souffrir mingi na Kisangani pona aux avions toaki to fatigué alors tant que tozonga to komi na Kisasa na aéroport kaka ba annoncer que to komaki mardi ou bien mercredi ba annoncer biso vendredi vite à Kalamu kaka siko to yeka mamo vite à Kalamu nzo tozana no ya kolema to kokate to expliquer ki na ba dirigeant na biso to yebisa ki tanga na mbala ko fa ki capitaine to yebisa ki non au moins déjà une équipe nationale to avons plus de 5 joueurs ya vita so to déclarer forfait na ndenge nzoto za ba fatigue boye ba koyoka biso to soli bien mais comment que non obligé faut beta kaka match sale franchement ngana na lobaki na koyate même entraînement na kena kité mais ba yako zwanga ko zwana makasi na ba dirigeant na vani na mer ba yako zwanga il faut melelo faut que ne bali solution c'est ça kité boye bika vita na zusak na ke to beti pe bali na Kalamu to pola ki pete na bete ki pe mabete to kana ki 1-1 bo lokwa ba yeba inga kaka Messi lebi lokwa na tchekite automatiquement balobi ke président mo le ka corrompre nga et comment ba zo kananga na kati ya terrain ba mso ba zo sala nga ba entraînement échauffement heureusement que na tango na major na tout ba marqué de long kolos asabenga ye yem da sala nga sécurité tia ke na ko tika nga na ngando ba bengi mai likia akotsa kana randovera ba soda na bomba mina se na bimi lokola nazaki na katite azinga akiko tika nga tina ngiringiri tanga komi na ngiringiri bana kote na ko baza bana kote na biso na makala me pembe na ngiringiri babi non vie lokwa sa komi wa problème ezate donc
sécurité ça n'ont pas osala le côté pour yeto yebi ya ko sa biloko ndenge wana te alors bande ko nga za conseil pour passer la bato toujours mabete ce qui mutu moko lobeka le ka mukika ba et comme mukimo mabe bo confirmer ya ono mona ki na comment déjà déçu ba ko finga papa raison nanga mo ba ko finga nga na za na volonté te mais na ko sala autrement te alors que mundele mo ngaza kona comme monsieur Bronken yem da me ba jouer na poto azaki ne imanien azako traiter mingi na bataimana mais il a profité na occasion tant à mon que moi mon boule côté entre nga na ba dirigeant na vita abi bon sinon solution monsieur zate raison so ki boye jouer na ko so ko bete balam to meme na poto voilà programme to salaki na mundelo na président raison on a kimaki na nzela braza pour na souffrir pour na poto ba boye na bima mais tant on a bima ki na kimaki na nzela braza na salaki un mois na braza mais entre temps président raison so bisongo ngana zo ba spaghetti na Espagne mais na na braza tant on va supporter au bayaka ba ba marché ba ko découvrir que ba moninga na braza ba ke ko yebisa na entraînement que biso mo to monier mo sa na poto de ba confirmer pena que oui c'est vrai que ba monaki nga tant on yebisa que mundelo tant on yiki ndengona ayemba on na braza aye ko changer ba dossier na tongo na avion na e Bruxelles mandeko boyoki bino moko péripétie histoire ya morceau ndeni na komaki na poto mais kasi leur komi na poto est-ce que c'était facile parce que na moni première équipe ezaki Berchkot hein? Oui. Ah Berchkot est-ce que transfert et salamaki facilement na Berchkot côté transfert pour nga et salamaki facilement mais transfert on ande o til lelo et ningi sape mo moke vinanga parce que président reçoit azwa ka mbongo te ngape na azwa ka mbongo te et ça nga passe maintenant on a comment une équipe à Mindele première préparation à Pamba Kaka donc Mindele si ba santé déjà que non o azani amana ndembo wana déjà ngombo aza déjà na Berchkot na époque wana ezalaki tobeta kaka 3 étrangers soki boza 10 ata bolia ka mboma ndenge nini bakota kaka 3 étrangers ngana yako kuto mo plus de 6 étrangers bon na ndimaki na ko beta na réserve pourtant on a yebaki pena mboka bien te mais donc on a zaki na ka chance na beta na réserve ka match moko na réserve donc mundele wana entraîneur tanga tali ayeko yebisa na entraîneur la première équipe que non mwana wana azana niveau ya réserve de femme dans la première équipe mais moyena matezate parce que tout ça kaka kuna babeta kaka 3 étrangers na télé pe match le même jour à match wana na télé premier match à championnat étranger moko anyataki mundele mo mabe ba pesi carte rouge donc yebe na bakate ke bena 2 ans siko comme siko na ba étranger yo ba betaka na ba to kozwa nani ba komo sasa biso ba entraînement ko tala biso entraîneur ye moko ayera bino fo bozwa le tonade lokola lo baka fama tini mutu mo boye biseki le tonade au semaine on a obeta premier match na ngeza contre Charleroi to ça entraînement ensemble mais na tanga match bakabola préparation bande pe bien que na obeta samedi on a comme na sonné na ndako bien concentré dans un vent na salle d'entraînement ti vendredi to vandika groupe on a bien entraîner boye bis entraîneur que le logo ngam na organiser bino et pour ça na organiser bino ngam na comme chef équipe patron ezalanga ba blague quand to sala mindele ba mola ke ngolo la net blague ngombo yebisi bango ya biye bana bota mazaka ne wana so bili kamu fe salam na epe ko chape bi wana ta na chebi a mona pe na baila na première équipe avant de ba jeunes so mindele bien partir le patron équipe ko yeyo na sika na zo ngenge yango wana donc na beta ka ba match nyoso tu bango mo mindele ba mona ti ba yako pesa nga kombo ya magicien pour ça ngana zo yeba te mais bango bazo na bino bale ozo beta to so comprendre te et sika na yako yeba ke nzo na za grand joueur parce que na ki sasa tango bato bazo kumsa bazo expliquer que petit yebi bena mbuma grave na za ko kota bango doute pour na zo mona bale na zo beta za ka ndenge mona ba ndinga mais mundele suka yako confirmer bena que non on za bena magicien bon dommage à l'époque wana webika football en ndenge ezali quoi n'époque on les époque les noter hein. Bon justement na ngaki na poser question on a profité Berchkot est club ya ba flamand oui bon outiko uta Kinshasa oui oyebi flamand te mais siko on va se débrouiller na entraîneur na oyo ka ba instruction entraîneur est-ce que ezalaki facile pour na yo mutu
monoko yango ozoyeba yango te na bajoueur mosusu ya baflamand mo ndenge nini communication ezalaki relation ezalaki ndenge nini? Bon, la relation na biso na bajoueur baflamand na équipe oyo nazalaki ezalaki bien, mais ezalaki parmi bato nyonso babaka néerlandais. Moi ndamba français moke mpona kocomprendre nga mpe nayebaki néerlandais te biso na ngombo, mais à tout moment ke entraîneur apesaka entraînement na ye na néerlandais toyebaki mingi biloko oyo ya entraînement soki alobi toyebiki eza boye soki toyoki te toyaki na baninga mosusu bakokipe moko bien mwana biki no entraîneur alobi boye na boye. C'est vrai qu'entraîneur akoka koloba français bazoloba français te mpo alingaki tosala effort ya koyeba langue wana. Bon biso mpe tozalaki mpe mwa motu makasi na bozoba lokola ezalaki mboka moko mpe balobaka français bisobi ade topotanaka ndenge wana, mais soki ezalaki ke mboka moko balobaka français te kaka langue wana na minute oyo nazorépondre bino na néerlandais, mais nayebi mais nalobaka yango te bana kaka bato balobaka yango mais ngai nalobaka yango te. Na Beshkot avant tosokisa carrière na yo ya Beshkot souvenir nous regarder na équipe wana ya Beshkot comme première équipe na yo na kati ya poto eloko nini kokoloba lelo mpona Beshkot parce que toyokaka mingi ke Beshkot nayebi te soki na ntango yo ozalaki na Beshkot parce que mingi eyebani ke Beshkot ezalaka un peu moins équipe moko moins racisme eza ebele d'après ce qu'on entend que bajoueur mingi ya baétranger bazala mwa pasi parce que même soki azobeta bien au monde à moi bafrein moko boye tout ça na baéquipe on dirait bazofavoriser bamindele que par rapport ya nayebi te soki oconstataki eloko yango ou bien même na suka après carrière na yo est ce que si oconstataki eloko wana esalama wana eloko wana ezali mais mpona koyeba yango faut vivre na kati ya mouvement wana soko vivre yango te mao mingi parce que ntango ngai nayaki na Beshkot bapesa biso bacontrat bapesa biso na ngombo mpona biso tomonaki na biso yango normal nazalaki na mwasi te ntango wana nazanga mona ndako namoniki sava nakovivre nanga bien alors que toki na bajoueur moko na kati kuna antoka mibale bazalaki bagrand joueur mpenza oyo babeta donc wana mpena deux fois te bazwaka mpena mbongo biso toyebi basalaire na bango te mais siko grand joueur wana amoninga ndenge nazobeta atuni nga bafuta ko combien lokola tosolaka bien na explike ye esalaki pasi alobi nga nazwaka mbongo oyo ozwa na oyo yanga fois 15 esike ndingisaki nga motu yango wana abi mais non yo kozwa motu abi tala joueur mosusu abetaka na ye te mais azozwa salaire mpananga ta fois 5 oyo yanga abi non yo mpena moto oza na terrain oyo mpena ozondingisaka mboka oyo abiso na verse esalaki pasi kaka ndenge ezalaka kaka na masolo abiki ayebisa mpe badirigant bi ezalaka bien te moto azosala mosala malamu ata bopesaki contrat 1 euro so bomoni mosala osala malamu po akima te basala nini babakisaka te biso kozanga koyeba manager na biso mpe ye loko aza kowela kaka intérêt na ye soki sa atie yo aplace yo ozwi mpo awa eloko ezalaka liboso soki si baplace yo balandeli yo na mokanda mpo soki mokanda eza te mayobeta eza te donc moni nyonso to na mondele aza kotiango na kati yango nomoni aza kokipe bacontrat na biso te mais soki bamindele wana bagangaki mpo na contrat na biso parce que bazalaki bata mboka oyo te bazalaki bautaki na Hollande te basala histoire monene bango bato bayebisa biso na ngombo kabi boza bagrand joueur mbongo bazofuta bino salaire eza moke ngai nazwaka mbongo na bino fois 15 en tout cas tolinga tokoma lokola bata maboma likolo ya salaire ata toyebaki mais moi tosala autrement ezalaki te transfert mpe bakopeso te parce ngai nakenda ti na Toulouse mpo na transfert baboya koteka nga nakenda ti na Sion na Suisse baboya oteka nga nake na Basia baza pena na posa nanga pena boye mais équipe ezosenga cher balingi te nakende pourquoi baza na posa nanga nakoma lokola esclave na bango mais jouer na bango mundele soki une fois zwi contrat na équipe po akende baza koencadre biso bien te biso nde kozanga koyeba toya koyeba ngo nde après est ce que ezalaki kozanga koyeba ou bien information l'air bokomaki peut-être bapesaki bino information te ya comment système yango ya bale ezali comme olobi peut-être bamanager mpe bayebaki na bango mais comme eza intérêt na bango bakipe na bango te api ezaka peut-être bato mwindo bayebi na bango te bango mpe baza peut-être nsima baza koprofite na nini wana bon après Beshkot ekomaki Waregem lelo oyo ekomi Zult Waregem donc basangani donc à l'époque ezalaki Waregem je crois ebetama mpe na bajoueur congolais oyo si je me rappelle bien donc comme Kimi beta pe na Waregem donc c'était quand même une grande équipe d'ailleurs une des grandes équipes na nene
Bon, kuna par rapport à Beshkot, kuna comment qu'il n'est na Warigem, na yago mona moins changement. Parce que les équipes mongo ya munene, na tangona les ago participer na ba Coupe d'Europe, ou deux autres ba Champions League. Ceux qui Warigem na zoa kinga pona kene kuna, les équipes munene, pour ba mona équipe musala o na sala na Beshkot. Voir que na yeka ina pas na signé na Beshkot. Na on a 6 contraté. Mais Warigem azana posa nanga. Warigem asombanga nga nazana kisasa. Nakena vacances côté la ba mère une semaine kaka. Na nukuti na kiti na avion te batini fax pa mundele na biso mwaza na kisasa kuna ke fo na zonga noki parce que na kino signé contrat na Warigem. Alors que na yeba ikaka te même mutasaki makamnu swana manager ba droit de signature makamnu suye. Tant on a yé albina no morceau vendre son université OK na Warigem. Na kena Warigem ba yamba inga bien et loko boso na tunaki contrat na mona ki contrat nga ezalaki très bien na sepelaki na contrat na ba prime na mona ki awa moi changement ezali par rapport na lisolo on ayoka ki na mabi OK wana tangona ja madame ça y est tozaki na mwana moko tokena Warigem na vandi bien ba yamba inga bien na bani pe musala nga bien entraîneur à l'objet n'a pas na posa na yo pena au prouvenga parce que ce que na zoke pour une équipe muneno na mona ki tala na yo a mona ki pe makamwa entraîneur pour bamsu ba yeba donc malgré tout que hein toujours sur masolon mais na beta Champions League hein na beta Champions League na Warigem et si quand na banoke na ko kufa ya wana parce que to beta ka match mo en Allemagne na zoka premier à Belgique opération. Tant on a zonga qui automatiquement il fallait passer en opération. Passer en opération passer en bien. Donc on a permis 3 mois, na zongi na reprendre pendant 2 mois, ba passer zali, to zongi no pita ba toucher qui place ba passer zali qui il faut passer ensuite pour la deuxième fois. Donc il faut un peu encore moins une année. Na mona qui déjà que c'est fini. Pour on a pour sur l'opération, même aux gens nous gênent. Bako considérer na noteti ba omona peno zonga en forme na lelaki mingi entraîneur nanga Azar alelaki mingi aba penake na tuka tango ye na Warigem oyo ko changer équipe na sentir penake oza pena bon joueur oza na ba qualité tout même ba joueur na Warigem en tout cas na zaki na bango très ba sepelaki nanga makasi donc na zaki na bango bien encadré na muninga na moto beta kan to ko beta neto saka na ye même na téléphone to beta na ezali Vital Borkemans. Oh, de là, ça a joué à Wilmot. Il y a un voisin, il y a un mais dommage que tant on a des opérations, le roi n'a qu'un contrat comme option dans Warigem. À partir de l'opération, on a senti rien parce que il y a un zone qui est dans Beshkot. Après Beshkot, les Rosonga qui est juste une année, je pense. Non, Beshkot, il a bêti. Au moins 5 ans. Oui, parce que l'équipe est côté qui a faillite. Il fallait tout quitter dans la 3e division. Bon, on a Keneme, non. Il y a quitté parce que on a une opération. Malam Ligan reprendre à toute la position. On a dans la 3e division. On a une équipe dans la Tomati dans la 2e division. Dans Tomati dans la 2e division, on a senti que non, il faut changer d'équipe. Si on a quelqu'un na Warigem na Coutré donc ce qui te rôle ba couler le commune à Coutré on a vraiment souka na carrière na Belgique parce qu'après comment qui Valenciennes et comment que c'est quoi na France mais c'est quoi l'air commune na Valenciennes on a ça na France différence ni ko sala entre Balio beta qui na Belgique na l'air commune na Valenciennes différence au niveau du football on a que moi différence ça na mona ki différence mo munene parce que tant on a na utaki na Belgique championnat na Coutré zoke na kosila manager moko yebinga alandaka nga abino nazana posa na memo na Valenciennes pour na bien na Valenciennes au sa musala bien na yoka ki France le roi na déjà na Canada déjà France nazanga na Toulouse na Bastia na biki non kuna ça va aller premier jour na 5 entraînement na Valenciennes donc na ba qualité ni surtout condition physique na les qui ba jouer en France presque bango tout mais dans le football on peut na kuningisa bena mbuma boy so ko tali ozo sentir bena no côté na uti on a zaki bena ba soda
côté na ye côté bena batania mana ndemo penza ko baningisa ka bali kitoko donc tant ba mona ka premier entraînement nga ba le penaki oui mwana mbalo ya yebi wana muninga nga mo ko mona ye Mara Etiele auta ka pena na Kalam azalaki na Valenciennes abino monsoyo loko yeno awa c'est sûr que ça va aller. Bon, en tout cas, ils ont sous problème parce que déjà, ils ont déjà confirmé. Bon, na suka na ngoya entraînement, ndenge salaka ke botika libino mo na terrain, bozo ba shot, mo ba nini. Bozo sala ba centre ngana sala ba détente, ba sala ke centre mo na sali détente ta on a kiti, na yoki genou na nga e bouger. Na kansa ke soki ezana ngolo mo gravité metant na comme na ndako. Donc grave. Na ken hôpital ba libina ngai la zone passe na genou donc moi écoutez il faut passer en opération na tant que balbi ndengona na biki bon à partir de l'élopé na tiki na ngapé balle si ba yo sala opération na reprendre mais na comment beta na équipe passé ba 3e division ba provinciale pour na lekisaka moi l'air quoi. Voilà bandeko ndenge boyoki carrière ya Morceau banda Kisasa. Ce que tu le bien qui ça dans l'équipe Oyo et Simba et ça c'est étoile parce que Vita ils ont juste une année et puis mais étoile des équipes naie deux équipes salariées des équipes et pesaye presque tout na kati ya football na kati ya Kinshasa des équipes Oyo sala ke ba mona ye pour aya ko beta na poto boki carrière naie boyoki ndenge lobi ndenge ba contrat et salamaki et tout ça. Mais avant de poser question au Yolanda, la ligne pour na bossa na leo moko ezali carrière na ye na niveau équipe nationale ya Congo. La ligne na tout na ye combien de fois azalaki sélectionné na équipe nationale ya Congo. Est-ce que bo betaki ba match à Coupe d'Afrique? Bo betaki match à Coupe d'Afrique à peu près combien de buts aux ana on a idée na mutu oyo chaki pour na compte ya équipe nationale. Bon pour l'équipe nationale normalement na beta mais na beta kapena mingi ti parce que ba moment où ils ont la préparation ya équipe nationale na ba compétition ba série on na auto pesa bino histoire ya opération nga ko vana na ba repona équipe nationale na besoin de mengai na za tantôt na opération moi na participer ils ont la te mais na za ko za na sengo mingi ke soki na temps on a entraîneur auto fichier la zalaki soko aye na Belgique de temps en temps a obenga na téléphone a na santé nanga a ya otalanga a tuna ga o reprendre mo nini parce que na posa na yo na ibo talaka yo mo yebi asa mundele wana zo saneka azo ningisa kanga pona kopesa nga mwa encouragement moko ke na menga ko travailler pour na reprendre pour asa na posa nanga na betaka pena mingi te mais na mwanda mo na betaka na zalaka bien na baninga to zaka na équipe mo ezaki soudé ezaki pena makasi pena donc soko tele pena équipe wana na kazi be poki ya ba vie kidumu ba vie kibonge ba vie mayanga ba vie kakoko ba mana na temps zo mona ke soki ba bimisi joueur ba côté joueur ozo mona il y a pas de changement parce que bango nso basaka ka ndenge moko ndenge pe biso to zalaki mais loko conseil kana koloba ya muke ndenge biso to zalaki makasi mais loko zako ba biso entourage ezaki pembe na biso mutina mutazako yana CCC pona koloba le kamu ya joueur na ye o tilanga joueur oyo eloko zako boma biso ya ngona puis biso mongo to yaki soudete so to zaki bomoko to ça fait histoire ndenge ba vie basala to zaki bomoko te po mutu na mutu alingaka la kisake ya yebi o na football eza bongo te na football faut mettre football d'ensemble même mutu moko so kwa yebi et ko sala mutu surtout plaisir ndenge ngana zalaka na vita tant zo beta na terrain avant matin psi baninga na ngaki lelo makambe ko salama bazaki na confiance nanga na négligé mutu te soki le na la ko beta bien ezaki pona bango pe ba pesa nga chance lo bi yo mutu a train salama kamuna yo mais biso na époque na biso na équipe nationale ezaki bongo te soki joueur moka lobi joueur moka budele joueur moka lobi bo biso bana ko loba te ngana yango lobaka muke na tango to kenaka na match na Maroc na boaki moi libanga moi muke parce que na match à Maroc bantu so ba comprenaka histoire ngote classement et salamaki déjà avant déjà que non classement ça boye ngana za ko la chambre mona vieux Santos pire vieux donc on appelle ces mots de place azali
toza olala na ye tozalaki na kabongo mais toza kosola mingi na Santos na bi me yaya nga bina ne nazomona pena afuna tiaka ka 3 ndenge bablaki me bakobudelenga na lelo pena ko ndenge nazomona équipe nationale ndenge nazobanda na gauche bomona makambo na kosala pourquoi nazalaki sur classement c'est salami na tele baninga na nga na bike na oningisa et comme le samedi mon bati foi un avion spécial marqué lelo azangi pa na biso te wa kolosa benga ye mais tant mon bati aye bazako budget a changer classement ba benga ni bango na bino faut sala moi changement moko ya classement pour na boyanga biso to yebite nga toujours na groupe na biso na zo baka nga lelo so na tie 3D nga morceau te to ke na salle pour to sala moi réunion mo na niveau que ningi ba sala changement classement balobi non changement moko ezali ya morceau bon avant baloba pena babana na explication nga na budaki nga pena na aliawa donc naza pena na besoin il faut na tia 3 bino botenga na ba en tout cas nga na kobeta na préféré to beta 12 na terrain so de 12 na terrain nga na kobeta mais kaka esprit ya baninga ka ndenge tosalaka kaka na ye ko comprendre na ke ofana na ba na bina tikali kaka na debi nanga wana fait entraîneur Kalamba il passe laki to akina ba jouer na ba na vani do kula za ko lela leer news tunga binga bina mnazana ba bina ngabo tsenga na libanda maro ka za ko mene biso ti to yeko sala na mi-temps et comme siko ke lokoza ko simba te balimba bimisa ba Saula ponga na kota en tout cas kama asitika ki makasi alabi oh ngazo ko bokamati ba Saula botina gauche kolo poste yeyo bino mo ba Saula botina gauche ko bozo ba Saula bima abima pwani babina kama kota kama bingana kota te kolo poste ngana bingana kota te bosala kama sana mene bozo sala ide na ngaba kota sanga na kati ezalaki te to zongi pe na mitato fani ngana zaka na posa bime na tele bena ba dirigeant bena bazomona ke bazo mene biso mutakolo basala signe azate na zoro bango makengo azalaki wana soka zo yokanga un jour boko tuna ye ngabi ya yanga na tele mi ponga bena bio na kozonga na babi te fona ezala na salle d'échauffement entraîneur azo kotala ngate entraîneur pauvre ntinga azo kotala ngate ba Kalamba et tout tie yako koma na moment ke na ningi na kota bazo te onso kota na place nani na bina kota na place à Vieux Santos bagangi de capitaine ngabi vie mu da simba kabiso na terrain mais bozo mona te kazo kendete azonga azo tourner sur place pour nena ebili vie so akili boso faut elela peut-être moi ba fatigue banini mais ngali kona zo kota ngapi funa ningisa et comme la discussion na kotika babika na bimisa pe na expliquer bango pe bon Vieux Santos abato pe abimi avant bima Nathalie auto fichier na ebisege na otia so ba maroka tie 100 nga funa ningisa bino bokomona nyoso ezaki ba courage nzoka nzambe pa tsaki loboko nazaki ko sentir ngo omona minute wana kotaki wana fallait kana tia moko tant biso ezaki na ibandeli na na chata 3 yango balbaka to négligeaka ba joueur te joueur nyoso tout aza nécessaire ko kontaka na joueur moko te faut ko compter na ba joueur nyoso na ebité to zwaka coupe te mais bina chaka na ebi histoire ngo ndenge nini ningisaka Congo respectively. Senegal and Kenya, that will be an interesting one coming up in a couple of days' time. But we had action from Morocco and Zaire to enjoy as well today in Dakar. Zaire are in the yellow, and it was Morocco who had lost to Cameroon in the opening game, who had all the chances, although you saw there in the first half Zaire with a header against the framework of the goal. It was 0-0 then at the break, and in the second half, if anything, as both sides went hammer and tongs for a result, Morocco certainly needing at least a draw, otherwise they were out of the competition. Well, both sides really threw caution to the winds. We hadn't had a goal up until the 83rd minute, and then in confusing and controversial circumstances, the referee, who had an erratic time of things, gave Zaire this penalty. This is what happened. A great save from the Moroccan keeper, justice done there. Certainly there was doubt about the award in the first place, you saw it. And that's a great save from Anzi, deputising for the injured Enzaki. Still, Morocco then had chances
to clinch the match. They were heavily criticised after that 1-0 defeat from Cameroon in the opening game. Bizarre red card for the coach. Werner Ok goes off, the Algerian coach, with a wave to the terracing. Something that he said, which the referee didn't like. I'm not sure what language they were speaking. And then this scene on 88 minutes, with the whole Zairian side appealing for what Martin O'Neill at the time felt was a clear offside. The referee overrules the linesman and allows play to continue. When the ball is squared across the 6-yard area, Rogli from Morocco can hardly believe his luck, and Zaire thought that they were down and out. It was 1-0 to Morocco. With just a couple of minutes remaining, the referee waves aside the Zaire team's protests, and certainly Martin O'Neill at the time with us here thought that was a very, very harsh decision indeed, to allow the play to continue. The run from deep from the number 5, there's no disputing there, but quite clearly 2 Moroccan players coming back from at least 3 yards offside, and Zaire had pushed forward for that very purpose. It seemed to be all over for Zaire, but would you believe it, pluckily they came back in the last minute as the Moroccans lost concentration. And justice is done on the soccer field. Kona with a deserved equaliser. Zaire in the last moments of the match, which made... à l'époque, donc ils ont coupe de jouer. Tout ça n'a pas pu éliminer la deuxième tour, mais Biwana et petit et yaki peut marquer nga na batu mususu baye ngate baya ko yeba même petit en Europe. Pourtant on est en Europe, partout na tamba en Europe babiki Biwana tia faut la ko sauter ni biso to sota. Donc il est là biso. Alors ça là un plaisir parce que nous avons tacheki le boko wana. Nous avons la ça que non. Tout ça na génie belé na ba phénomène belé. Donc on a qui parmi ba phénomène à 4 mais négligence ya ba dirigeant na biso. Ya on a limité le loyo et ça mangana mboko na sonde wana. Tout là na sentiment. Ok, bon, nasepeli parce que depuis to bandi naza koyoka oza kotanga mingi nzambe. Mais ce que to landi mingi biso ba africain en général, surtout ba congolais, balobaka non ezalaka il faut kisi. Il faut mto azala ke asimba quelque part. Mais chaque fois ozoloba nzambe mto alingaki, nzambe mto asala ezala bona boy. Mais yo en tant que professionnel, en tant que mtu azana kati ya iloko wana, est-ce que il est vrai que joueur ezali kisi ou ezali don talent oyo eprimaka? Il faut avoir un talent ou bien il faut avoir un kisi ya makasi? En tout cas pour na wana pelanga pour na kisi na limité. Il faut avoir un talent, on a un don, au botama nango. Ngana beti bale, oui c'est vrai que tu baka kisi ezali parce que na équipe juste betaka na ba époque na biso. Banganga bazaza na bango hein. Ba yena bango na biloko na mona pe ba jouer ba fane pe na boko muta ko simba pe plat azana été. Mais to ndimeka ke tange nganga pour na plaisir. Mais muta azana été. Ngape na yebite ba o ba yebinga bande tina suka. En tout cas o ya yebike apesa ngaba makasa na yo le loko tcha trop tcha cadre. Ata le lobby ata un jour aller en émission oyo. Comme ça aya ko pesa explication na bomoko ba ko yambaye bien avec no moso ngano ba na okena nganga bona te ngana yebaki kisite ngaya yebaki bale kisi sana ngondengi basala ka kisi o moso ke na somba bie o moso sana nganga boye o ya yebike soka sala eloko pona nga ba makamnu tout se bima télévision yango bozo mona nga yawa boluka bomoko boya ko ba ke no nga na pesa moso kisi soka lingi débat to sala débat mais bale eza eloko ya kobotama mutu nyonso to soka botama na eloko na ye akina musika eza kisi te kisi wana ezaka babiloko moka bakompletaka na bato alingi yango mais bale mpenza soko oyebi na yo moto mosusu akoza na pasi chez nous o mokongo soki atiki bale avant o kisi te ezaka eloko eyaki kaka ndenge wana kaka na cadre wana kaka parce que nayokaki olobi ke na match ya Maroc olobaki naza na 3 buts siko 3 buts wana olobaki naza nango osali nango ndenge nini donc epai maître moko ayebisaki yo non moso lelo oza na 3 mais siko yo oyebaki ndeni ke oza na vraiment na 3 buts na yo donc il faut
au chat 3 binwana soki na non morceau que n'a pas mutu mo que non le logo beta 3 parce que c'est que batutu que na sana 3 binanga est-ce que na mitu na bango ba ko kalisa te que non au petit oyo ndeko est-ce que a outi place mon côté est-ce que kolobana peut-être au mona que ko zala peut-être le logo sala ki que hein ba mususu balinga ko chokal po ba ebi que non peut-être a outi pas imo boye hein na cadre wana yango lobi ou bien eza na ndenge ne yakobeta bal en tant que professionnel na don za la carte soko tali match lobi na match oyo ndenge za boye na équipe oyo na sûr que na kobeta na 3 eza ki ndenge wana ou bien eza ki vraiment elo mo somba makele non elo somba kiti même banana étoile eza la présidente somo comme so botuni a oyebisa yo na ko yeko président na za ko fente mingi soki mwana yebi ke non na posa la na fente ke mabe pe na kosa ke kama kompa ya mama ya boti apesi ngala mais ayebi ke na chaka na ka babi soki na match ya Maroc na robai ke na za na 3 bi na za ko mona baninga na ngato zaki na bango ensemble ndenge to travailler ke na entraînement ke ça va aller donc lelo pena ko na ko ningi sa penza to lo bango na fonction na yebi ke kingana za na coin ndenge to travailler na entraînement na ba mouvement zo sala soki to memi yango tina kata musala wana na ko tia 3 pourquoi pas na lo bango et puis eza ko salama pona tsaka babina na tsaka babina nga bana kala ti lelo oyo nazo beta bale l'équipe ba bengi maître ya ba vétéran to zakana baninga na nga nyoso tu moko azala na sir bokomona ye donc nenga zawana ayebi so na bige boni na ko tia de so na ko tia moko ayebi aloba pena ke non ya moso lo kwa bindengwana e usala mandengwana ata do sala ba vantine mais au moins bomoni biso pe to tumla biso yo kisi no tisiko esila kaka tenga bi nzambe te kisi nanga wana nzambe wana to siki mais ko chaba biko ezelo ko soko botama nango to bano chana biso to chaka na biso ti lelo na zana jubilé na zolo ba mingi te ba ko ya ko vivre kaka mokolango soki ko leka ndenge nini mais babi pena babi kisi te ya Maroc tana za ko lo bango na za ko bango na cadre ndenge to sala ensemble na ndenge to za la préparation na biso ya wana lo baki ndenge wana tant to sali mitan na lobi etikali mibale po to tala mi minute te na mi ballon na moni déjà comme que ne kota ba 20 nga bia na tikali kana moko kaka donc bazo seka ngapone na zolo bela bazo mo siko lokola kisi te na bia moko na ngai et puis pona tia bi wana eza stratégie biso zaki na libana to zomona kabongo mutakwa ko tia ba bi belé mais kabongo bazo na na 3-4 joueurs or na moment na mutakopesa biso idée azate il fallait kabongo a dévier ba ballon partout parce que azako sauter ba joueur nyoso na l'équipe on a milai mais bazo lande 3-4 soki ba boki ballon 3-4 moya tiabi ezaki te tango ngana continuer to ko sola na yenga bi jeune yo lokolo zana dévier la biso ka ba ballon ezaki kaka ngate position ya mutu ndenge komona so ba boki liyo to ko sala lokoko moko bien et pesa ki pe bula bien pas jeune abi ozana raison o bazako zoena ba ballon te alo lokanga na baki système wana ngana bana otela siko face ya kabongo ba ballon niso bazako bwaka simba te na za otela face fona sala mouvement pourtant oya zo zela yebi mouvement na zo sala lokola nzamba za kana kati amona ke pe lokwa ngo kabonga mati ngana mona ke ndenge kabonga zo mata ngana kimi po mona ngana ndenge na zo kende kabonga bwaki ngali boso mbata mukolo yango ningisa ke pe mo Kongo na biso bandeko boti koyoka ndenge tolobaka football ezali kisite ezali d'abord talent et puis je pense ezali discipline ndenge mutu azozwela mosala na ye soki ozozwa yango na ndenge ya lisano okokosila mpe avant ezali discipline ezali talent et yango ezali et puis travail oyo ekomema mutu vraiment po asala mosala na ye malamu tobosani te mpo na yebisaka ke ezali mpona na cadre ya jubilé ya morceau oyo ekosalama samedi prochain yango toza na kati ya émission oyo alobaki eloko moko ke bomoko ezalaki te yango biso tolobi ke site na biso eza bomoko parce que bomoko yango esalaka ke bato bakende liboso ata bozwa makasi ndenge nini me mpo so bozala kopanzana emema eloko moko te bolandi nyonso auti koloba mpona carrière na ye question na kopose yo papa ezali mpona bana oyo bazobeta bale sikoyo na Congo bale ya sika oyo ezobetama lelo na Congo yo en tant que expert soki otali observateur averti ozomona avenir eza ndenge nini na Congo na niveau mpona bale
Bon, mutuna wana tukeza mwa makasi mingi mais na omekosa l'effort pour na répondre yo. Omoni bale ezali génération na génération. Tango ba génération ya ba vie na biso bazalaki tozalaki komona changement za ozala makasi te parce que so to tangi ba vie ki bongi ba vie mayanga ba vie ki dumba kakoko tito banako kita na batanga ba mbungu tati balofombo bakadima donc changement za ozala l'air surtout rotation donc bazo kende bon oyebi na mokili na mboka soki mboka zo marché te makamni surtout pe e marchaka te na moment wana tango biso toyaki football esilaki na keyo mo plus de 4 fois 5 fois na Congo na moni ke football ebandi kozonga mais eloko zo boma bango siko kuna ezali kama na mbongo ba dirigeant kozwaka ba mbongo ba joueur koliaka mais encadrement malamu bayibi kosolola te mais bana bayibi obeta na bango bale mais bayibi kosolola na bana te football na Congo na changer pour deux na batala tango na kele na monaki eloko zo sanga encadrement kosolola bayiba kosolola na bana wana te na uta ko tala émission moko to le gars joueur moko vita a uta ko sala accident na Victoire carnet déclassé biso beto zaki pe komela quand même to zaki komela to sala ka bongo te to sala na balesa l'été mais bango bazana balesa le pourquoi bazo zoa ezo monana faut ba monestar face à la vedette osani faut attendre la partout ba moné place azo mela biso zaki bongo te men na minute yo ba grand talent bazakuna ba joko pena ba beta ka pena mbuma pena bazali na mona bango mais azoko kozali comme responsabilité te ou sérieuté fondima sacrifice wana oyo lukaki salela ngo soko komina suka biso lelo to sila na biso mais na nzaso zo tamla monyo zo respecter ngapa mona musanda ko sala parce que na linga ke lo alinga eloko ngo alinga so balingi mboko na tamla foko lingelo foko sola ba petwa na mingi to sana ba vie bele bazakuna ba beta basila bazanil pas ko jouer bango ko tsa bango même entraîneur même conseiller pour na ba joueur bon moi le changement mutlokola par exemple le vie mana so botina bana wana oyi maloba na bana wana maloba ya pamba e ko changer football ya bana na alaxi bango balle te ba bota bana balle abi petit ngo comme grand joueur so ngo comme grand joueur zalabo so ko ndika discipline wana o comme pe grand joueur donc tama bete na mboko na biso to sana ba grand joueur boluka ba encadrer bango bien na ba vie na biso ata biso mwe le kwato salia un jour so tozango na to encadrer bango na Congo tozana ba bon joueur problème mongo grave mais problème tozanga ne encadrement bazana ba laisser les pona ba joueur na biso mais na cadre wana na lobby hein ce que totali lelo ninge na landaka un peu moins football désolé parce que tout le monde qui na Congo lelo to comme na ba joueur étranger on a ba joueur bazouta ba Gabon bazouta ba Sénégal bazouta ba mboka na ba mboka ba ko beta balle comme on dirait moi semi professionnel parce que ne autre ba comment kozwa d'ailleurs bandi mingi na Mazembe ou ba joueur ça presque pas professionnel bazozwa et puis même entraîneur musu bazouta la ba mboka mususu parce que je crois entraîneur et gardien à Mazembe sika eza Badouzaki ya ba gardien à Mazembe donc Badouzaki ezaki meilleur gardien ya Maroc azakuna mais siko bino hein bino bo beta bal wana bino siko boza awa est-ce que vous ne pensez pas que hein ezali temps oyo pe bino pour partager expérience professionnelle wana au lieu que ndekuluka Badouzaki au lieu to ka ba tumsusu est-ce que bino pourquoi se mettre pas au service ya ba club wana parce que bo beta bal en Afrique bo beta bal en Europe bo yebi bal ndenge ezali est-ce que bo kanisite ke ezali malamu ke bino hein bo soit beaucoup dans l'école ya ba qui entraîneur awa hein pour les jours après hein et ça la quand même équipe nationale tout le monde parce que c'est total équipe nationale ya Afrique ba entraîneur za mindele parce que toutes les équipes à part Nigeria je pense à part Nigeria mais bah tout va dire les zaka mindele chaque année zaka va mindele mais bah africain va beta bal o ba ya ko kum ko sala que ba club européen ba mata net yo yaki na Beshkot au moins que Beshkot va sentir que aux en balle c'est que africain va beta bal ko la bino o ba na katia poto ba sali que balle vraiment mata est-ce qu'ils sont incapables lelo ya ko zonga ko zo équipe nationale parce que Santos ça na équipe nationale ko ba loko a hauteur ko zo coupe
il y a Coupe d'Afrique des Nations, il y a locaux. Donc, est-ce que tant on a bon monité que ça relève ou on a, bien beaucoup ça l'angoté. Kokota d'abord cours, formation et entraîneur, et puis essayer d'aller pas n'abisso pour qu'on relever, soit qu'on crée moi école de foot, soit télé comment on a donc projet on a besoin na bino na éviter ce qu'on s'en projet on a au yosoro ba on a examen bête mais Congo biso ba bossa na biso yosoro tuna so Congo ba yeba biso te ba yebi biso ba oyo ba contribuer mingi na lisolo football soka tali ala bi quand même que asala moi histoire ba yeba kana bango ba banana ba vie ba vie to ba bossa na bongo biso to tikala kana mutu kaka pona kotikala balobi te que soko za kaka grand joueur il faut ça la entraîneur non ezana makambe belé na kati ya sport au cause de la directeur technique au cause de la conseiller donc on a pas poste belé o ba ko tia uniquement ata ba tia yo secrétaire na ki secrétaire no tango yeba ki balé na yo ozana moment moko soko zu bana wana di solo pour yo zana entraîner de petit temps zo beta balé ezala ki boye ngana za ko yeba ke mukono akota kana étoile to beta na yimana na zala ko banga président de bana nga question mo moso omoni balo no zo banga bi na bango poane o sala bina makamuna entraînement ngabi oui na sanga bi bon pourquoi pas na terrain tana kuti na terrain na terre bina balo ngabi makamuna président de bina ngame eloko ngelinga nga na linga ngo na obanga nini moral donc abwaki loko mama loba mo mike to se belé kuna biso bayeba kana bango biso te bayeba biso te ba boss na ba histoire na biso lelo ngana zo sa jubilé lobi na naki sa jubilé na ki sasa tango komona ki sasa na okutala yo na occupé yo mutu mo occupé yo te tant pour le ligue pour ba aider ko mo muke na histoire ngana sala na mboka na linga mimi ke batu na rendre bango eloko moko bien au revoir banini mais nani akutala yo peut-être de boza na mutu malamu ne to yo ka batanga ka tazo ba 3 personnes moko makamyo surtout ayedaka tango ngana ko daye boya ko zoka seleke na ngabo limbo tsango soki place nini batu baya kolela ngana pourtant lero ngana zo vivre na ngina sala histoire na ya carrière na ngana na sala orobo ya kokumisa nga bolingi boze nanu boya kolela nga bo bana koloba c'est pour cela que na bibo parce que biso ba bossa na biso to ze belé ba bossa na biso to za kana moi respect moko bo ba pesa biso moi dinda ba tia biso na place yo ba yebeli biso so na kalisi trop et sala nga ma biso na kolela pour tala nga pe na mosusu na terrain na tali ndingi ba tele maka ndingi na tele misa ndenge na zakoza na bango ne sengo ezala kota imana ezala bilima vita na l'époque so na kota na télé bazo santé benaki non moso sala biso ma plaisir ata to sila baleki na biso pe oya ba moso pe mosusu ba koyate bobosa na biso te c'est quoi na cadre à jubilé parce que na yoka ki olobi que programme mosusu ezali na kati ya kin est-ce que si ozui ba contact je pense que comme ils ont fait bon selon ngai hein kozala peut-être na ba sponsor bato bako salisa ko aider est-ce que vous avez déjà ba contact une équipe vous êtes sur place et donc préparer parce qu'il faut quand même une équipe oyo avant yo comment et qu'on bande déjà qu'on soit ba contact bana bato pour ba préparer le kango et ça là vraiment bien pour la jubilé oyo ya awa makamtu eza déjà préparation c'est salamaki nango samedi kaka soki boko oyo 8 ans aya komona ndenge fete koleka mais oya kisasa eza déjà na mutaza kuna parce que toza na comité na biso Europe awa moko akena kuna komona Jean-Claude Mukanya omoni kaza a toujours ancien joueur na France toza na secrétaire na so tse kuna Dodo azali ancien gardien ya Matonge tozali ngamo na zali boni kasa na zali wa wazali donc biso tout tozali boke mutu na bosa ki lambi oui abeta wa regem abeta na molembe lambi donc biso omoni tozali jesika moko makambo biso eza déjà carré na ndenge to préparaki alors Jean-Claude Mukanya azana kisasa akena mpona ko négocier mpona mois d'août tozala kuna na kisasa le lona mwanda mabato oyo bakouta awa oyo bazape na mwa histoire bamona bango pe na kisasa na va bamona bango na kisasa bakotala bango na bilili oyo awa comme ça tokenda bango na kisasa yango pe tokendaki po akende tokenda kosenga aide ba aider biso na minute oyo loko les tour nanga ba meka ko aider biso poto to meko mabaninga mususu basunga nga pona jubilé na ngai parce que namoni que soki Jean-Claude Assisi makambo sokona ya bien et ça l'impact moko bien tozo senga kana gouvernement batala biso ba ministre sport batala biso
ya motemona tala kaka yo a pire yo na place wana na position wana côté ba footballeur otika biso te sunga biso entre temps bon ye moko ye mais il viendrait ayebi masolo ngo pona za pire vient na kati na kolba masolo le mingi te devant ba to po za jamu konzi tala kaka na musika zali na pesika lo sako pire petit na yo moso kitini azo préparer makamuna ye azo na posa kitana kini boire ta moi liso bandeko nakanisi tozui morceau tozui taibele merci na ndenge totala émission pona biso ezalaki eza esengo pona nini parce que tolingaki bato bayoka yo pona bato balingaka oh non alobaki toyokaki non bayoki yo moko ndenge obeti masolo tu en tout cas eza esengo pona biso samedi tokozala po tofete elongo po tolakisa ndenge nini mais nayebi te soki oza na dernier mot oyo kokoloba po tosilisa na émission biso bon liloba nanga ya suka nasepeli mingi na interview bayo tosalelanga na bomoko so bomoni yango boyoki kaka kombo wana donc bomoko ya mboka so boyoki kaka kombo wana donc yango mpe ezosala makambo po tozala bomoko kwa ntango bomoni bango baza très fort donc na sentir nango ngamo baza très fort donc nakosenga kaka na baninga nyonso tu mpona le 14 et puis nakopesa mbote mingi na bana nanga nazopesa mbote na Glody, les grands prêtres Giovanni, Melissa et l'on maman na bango na sepeli mingi ya kosolo na bomoko awa donc na embrasser bino surtout oyo boyokinga na oyo bamoni ngai merci mingi pour bandeko na biso en tout cas te remercier les sous morceau pour te télémiser pesa mais ça jouer donc tout le monde dit que azana no ya kotelema parce que ba minute abetaka et l'équipe oyo te télémiser programme il y a samedi avant tout ce qui ça samedi zandeni programme programme à samedi stade de gofungama na 12h tosana totiaki programme à 2 matchs mais comme 3 matchs parce que bana na biso moko il faut babeta na équipe moko ya France bana moko mindela ba 20 ans ba kobeta na bana na biso après deuxième match bagloire ezali bancien joueur ya oba beta na stade bavanda na France nini oba beta tout na stade premier match ba beta na équipe oya bancien joueur baza na Belgique deuxième match eza bancien joueur oba beta na Imana na bancien joueur oba beta na Vita ezali na cadre ezaka na cadre ya nostalgie yango monde tsaki Vita Imana tokoki pe kozanga pe na kota Vita joueur moko mibale ba joueur bazana bango tozo ata ya kala mota ya mabulu bon kota kaka ezaka pona nostalgie kwa po fête na biso eleka bien bayeba ke to bosa na ba histoire te OK bandeko ezali jubilé ezali compétition te pour l'air de beta match ezala te que comme après oh non ya bitumba non ezali pona fête donc ezali match ya coupe te que non eza wana pona fair play donc comme morceau di koloba bitumba ezala te tozala quand même na ba respecter biso na esika wana toza biso nyoso mikolo lero tokoya wana match wana eza poto sepela donc quel que soit résultat suka nango fin ya makamutu ezali fête wana tokosala poto sepelisa morceau poto komisa bali ya biso yango tokosenga na bino boya ebele na esprit ya compétitivité na esprit ya bomoko ya mboka na esprit ya famille po biso nyonso to sepela elongo en tout cas encore merci beaucoup merci bomoko na yoki bino bomoko ya mboka na yoki bino na sepele mingi na émission na bino en tout cas bolemba te bozaka toujours le temps en temps ya kosolaka na biso boye so bolongo côté na biso même bana même baninga mso ba jouer plus nyonso bozomona événement ya Congo soki ezali bosalaka tout bokomana parce que na mboka pe bayokaka bayebaka pe masolo yango ndenge ezali po biso tokanisaka bango kuna bango pe bakanisaka biso partout bozotambola événement nyonso tu mpona etangami mpona makababa na Congo nazosenga na bino bozanga te mpona moni bino bouti musika bouti no land tala trajet bosali mpona oya kolukanga donc namoni ki boyebaki valeur nanga yango na boye kolukanga merci mingi
na sepeli mingi bon continuer musala kitoko. Ok, à la prochaine. Et les gars, Bomoko Yamboka, c'est du top. Ok, suivez-la assidûment. On a le plaisir de tomber sur deux anciennes gloires du Congo et du 2 en 1 en fait, un pack gratuit en plus, qui nous font l'honneur de nous parler du mondial, surtout de l'Algérie et de la Belgique. Le match important qui nous attend dans quelques jours. On va commencer par Morceau. Oui. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ce match justement? Le match de les 14, oui. À mon avis, je ne sais pas pour le moment parce que je n'ai jamais regardé l'Algérie avec la préparation de l'Algérie. Un peu que pour la Belgique. Je connais quand même pour le moment la Belgique, ils sont très 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 forts par rapport à l'Algérie. Alors, si l'Algérie sont bons, donc je pense que pour le samedi, l'Algérie peut faire l'effort pour gagner la Belgique. Sinon... C'est quoi leur point faible exactement? De la Belgique? Les Belges, oui. Pour le moment, je ne vois pas les points faibles de la Belgique. Ils sont complets. Derrière jusqu'à devant, ils sont très 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 forts. Fais attention avec Hazard. Hazard? Oui. 2 passes, ce sera au filet avec Hazard. Et il ne faut pas oublier aussi notre fils Lukaku. Il est très fort. Hein. Quand vous dites notre fils? Parce que c'est le fils de notre ami. On a joué ensemble avec son père. Donc, comme Lukaku et Lukaku papa et Lukaku fils. Vous auriez aimé qu'il joue pour l'Afrique, pas pour la Belgique? Non, je veux bien qu'il joue pour la Belgique. Pourquoi? Il est né ici. Il n'a jamais été parti au Congo. Donc comme il est né ici, c'est lui qui est obligé de... Je dois jouer ici en Belgique ou bien au Congo. Kassanda, vous allez nous parler d'un élément qui est en sélection algérienne justement. Lui, c'est... Le gardien de but. Ouais. Mboli, il est algéro-congolais. Oui, son papa est congolais. Il a choisi de jouer pour l'Algérie et pas pour le Congo. Oui, son papa c'est un Congolais. Bon, il a fait son choix. Comme nos enfants, si on fait leur choix pour jouer dans l'équipe nationale belge. Bon, moi je vois mal pour aller, le gardien pour aller au Congo. D'abord le Congo c'est pas bon. Ça c'est vrai, ce qui est vrai. Et ça ne marche pas là-bas. Donc je préférais qu'il joue dans l'équipe nationale, comme il a accepté de jouer dans l'équipe nationale algérienne. On porte tous nos soutiens moral et physique de loin, on est là pour lui. Parce que c'est un Africain comme nous. Il y aura un petit bout du Congo qui va jouer avec l'Algérie. Obligé. Vous aurez plus de sentiments. Ouais, on aurait plus le sentiment, ça sera partagé parce que dans l'équipe belge aussi, il y a des Congolais qui jouent là-bas. Et les Congolais qui jouent dans l'équipe nationale, c'est comme mon ami vient de parler, c'est notre fils. N'oublie pas, ça c'est notre fils, c'est mon fils aussi. Le fils de mon ami, c'est mon enfant aussi. Donc je soutiens les deux, mais plus avantage à mon fils de bien faire sa saison là-bas dans le mondial. Mais c'est pas un peu regrettable de voir autant de bons joueurs jouer pour d'autres pays et pas pour le Congo, alors que vous auriez pu avoir une beaucoup plus grande équipe nationale? Mais au Congo, il y a beaucoup de bons joueurs. Si tu as la chance pour jouer dans l'équipe nationale, c'est bon. Si tu n'as pas la chance,
Donc, ça ne sert à rien de commencer à pleurer devant tout le monde que pourquoi je ne joue pas dans l'équipe nationale. Mais le fait que Lukaku, et Mboli et d'autres joueurs jouent pour les autres pays et pas pour le Congo, ça fait un petit peu tâche quand même. Hein. Ce sont leurs choix. Leurs choix. Vous le prenez bien au Congo, vous leur en voulez pas? Non, moi je veux bien que s'il était au Congo, il peut jouer dans l'équipe nationale du Congo. Mais au moment qu'il a dit que je dois jouer à l'Algérie, ce n'est pas grave. Mais vous auriez aimé avoir une beaucoup plus grande équipe avec Lukaku et les autres, Mboli et tout, non? Bien sûr. Bien sûr. Et quand est-ce que vous allez arrêter cette saignée et essayer de récupérer vos enfants comme ça? Ah, comment je dois récupérer? Ils sont déjà partis, comme Lukaku il est déjà ici en Belgique. Je parle des autres générations. Des autres générations. Là, je ne sais pas. Parce qu'il y a des enfants, beaucoup d'enfants ici, hein, sont nés ici, sont aussi des jeunes footballeurs. Hein. Au moment qu'il sera grand, c'est lui qui va choisir. Ils sont perdus pour l'Afrique et tant pis, c'est ce que vous dites. Là, il ne faut pas regretter, ils sont déjà perdus. Hein. Ils sont là, ils sont nés ici, ils n'ont jamais vécu l'Afrique. Alors pour moi, je préfère qu'ils restent ici. Pour moi, enfin, c'est mon choix et que ces enfants-là restent ici. Nous, en Algérie, on fait tout pour les récupérer. Quand ils jouent dans d'autres pays, pour nous, c'est très important de les récupérer. On a perdu Zidane, Benzema, Nasri, c'est énorme pour nous. Vous ne pensez pas que c'est légitime de les récupérer? Ou alors vous pensez aussi, comme certains en Algérie, qui disent qu'il vaut mieux les laisser partir parce qu'ils n'ont pas été formés en Algérie et prendre la formation en Algérie à la base et en faire de grands joueurs comme Zidane parce qu'on a la patte en Afrique? Il y a deux mentalités différentes. Il y a la mentalité européenne et la mentalité africaine. C'est ça qui fait. Bon, au point de vue financier aussi, il faut compter. Il y a des matchs qui, par exemple chez nous, on prend un joueur pour venir jouer en équipe nationale. Et bien ce joueur-là, il doit acheter le billet lui-même pour aller jouer au Congo. Tu vois? Mais tandis qu'un joueur qui est ici en Belgique, qui doit par exemple se déplacer pour aller jouer quelque part. C'est un problème, l'éternel problème de gestion des fédérations africaines. Ça c'est vrai. Le problème est là, c'est le problème financier. Si on arrange les problèmes financiers, que ce soit les entraîneurs, que ce soit les joueurs, là tout ça va marcher très bien en Afrique. Mais aussi longtemps, les problèmes financiers ne sont pas réglés. Le preuve en est qu'il y a des équipes africaines qui partent dans le mondial, mais ils sont des entraîneurs étrangers. Or, comme tu l'as dit, Madjer aussi est là. Il a joué au foot. C'est un bon joueur, très bon joueur. Il a une image. Pourquoi pas Madjer doit être un entraîneur d'Algérie? On voit ici en Belgique, c'est Wilmos. Il fut un bon joueur ici. Il est l'entraîneur de la Belgique. Mais chez nous... Chez vous, on ne vous laisse pas prendre la fédération ou la sélection en tant qu'ancien joueur? Pour prendre la fédération, il y a des conditions là-bas, hein. Chez nous au Congo. Lesquelles? Les conditions, il faut d'abord être un président d'un club, et un président d'une section football, et après tu peux aller à la fédération. En fait, ils ont tout fait pour éliminer les anciens joueurs. Bon, comme à l'époque, on disait toujours que les joueurs n'ont pas étudié, ils n'ont rien, ils ne savent rien faire. Alors c'est pour cela qu'ils avaient procuré ce message-là. Et la vie de Morceau dans cette histoire? Bon, moi, quand tu dis ça dans notre pays, aujourd'hui, moi je peux venir l'entraîneur de l'équipe nationale, mais comme je suis ici en Belgique, là aussi il y a aussi beaucoup de joueurs, hein, qui peuvent entraîner les clubs. Mais pourquoi on prend toujours les étrangers? Je ne sais pas, là je ne sais pas comment je peux te répondre. C'est un manque de confiance dans la valeur africaine? Ou alors c'est de l'incompétence? Est-ce que vous êtes incompétent? Est-ce que vous vous sentez dans... Non, à mon avis c'est la business. Hein. C'est pas question d'incompétence. Il dit que c'est du business. Ouais. Moi je peux entraîner l'équipe nationale. Mais si aujourd'hui je dis que je pars au Congo pour entraîner notre jeune, et le président qu'est-ce qu'il va le dire? Avec non, écoute, ici... on ne peut pas prendre un entraîneur comme ça. Il faut d'abord qu'on fait d'abord les projets pour les entraîneurs. On peut prendre 2 ou 3 entraîneurs. Mais quand je dois commencer à entraîner des jeunes, 3 mois, je ne suis pas payé. Hein. Mais les étrangers, chaque mois, ils les payent. Directement. Directement. Dans son compte. Et énorme, ceux qui ne touchent pas ici en Europe.
Ça, c'est un problème qu'on ne va pas résoudre en 10 minutes, malheureusement. Je voudrais juste vous poser une toute dernière question, ou alors une avant-dernière. Expliquez-moi, c'est quoi, normalement, vous êtes avec ce maillot, et lui, il est avec ce maillot. C'est quoi ce changement? Expliquez-moi exactement. Ça, c'est vert blanc. Pourtant, c'est des rivaux, hein. Ça, c'est des ennemis, frère, non? Ça, c'est vert. Des ennemis, non? Ça, c'est vert noir, ça, c'est vert blanc. Ouais. Dans notre pays, il y a avant, deux clubs. Deux grands clubs. Oui. Seulement sur deux. Ouais. Il y avait Imana et Vita. Ça c'est Vita, ça c'est Imana. Donc vous avez joué pour Vita? Non, moi je joue à Vita. Lui il a joué à Imana. Donc ça c'est mon adversaire. Ouais. Lui aussi c'est mon adversaire. Mais maintenant nous sommes des amis. Mais sur le terrain, même si comme ça, comme on est là, même si on met des poteaux là-bas, on sera toujours des adversaires. C'est du sang. Ça reste, c'est du sang. Comme le samedi, il y a mon jubilé, c'est pour cela qu'on a fait un programme que j'ai passé ici pour passer l'interview avec mon ami. On vous souhaite de passer un très très bon jubilé. Oui. Et dites-moi juste un petit mot d'encouragement pour l'Algérie. Mondiale. Regardez bien la télé, la caméra. L'Algérie, il faut faire l'effort pour gagner la Belgique. À mon avis, si l'Algérie gagne la Belgique, ça nous fait nous aussi très fiers de l'Algérie. Parce que si l'Algérie gagne, les Africains, nous sommes aussi des Africains. Donc c'est l'Afrique qui gagne. D'accord. Voilà. Merci. Cassandra, tu vas t'adresser directement à Mboli. Oui, Mboli, toi tu es le gardien. Le gardien, lui, c'est le goal. Tu fais le nécessaire pour tous les Africains et précisément pour les Algériens. Et les Congolais? Non, tous les Africains, précisément les Algériens. Que ton goal ne prend pas. Il ne faut pas prendre un but. Il faut être vraiment dur, quoi, avec tes défenseurs. Un gardien, il parle avec ses défenseurs. Tu connais la langue. Parce qu'on dit que la langue est toujours difficile, mais toi, tu connais la langue. Tu sais parler à tes défenseurs. Donc, je vous souhaite que le meilleur gagne contre la Belgique. Parce que je suis de deux côtés aussi. Je suis belge, je suis africain. Merci. Donc, c'est ça. Mais le sang, c'est en Afrique. Donc, c'est vous. Vous êtes là comme notre image. Alors, il faut faire le nécessaire que vous gagnez le match. C'est ça. Bonne chance, les gars. Vous êtes des joueurs. Battez-vous. Ne vous laissez pas. Vous êtes des ambassadeurs de l'Algérie, l'ambassadeur du Congo. Et il faut vraiment vous battre, les gars. Il faut mettre le pied comme on met en Afrique. Bonne chance encore. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment, Kassanda. Merci infiniment. C'est très sympa. Merci. Vous savez, la meilleure télé, et les gars, Bomoko Yamboka, c'est du top. Ok? Suivez-la assidûment. bandeko na biso tozongeli lisusu liboso na bino, c'est encore une fois Bomoko ya Mboka, votre TV na cadre ya jubilé ya morceau toza na ndeko Kassanda boyebi ye azalaki ya Daring. D'ailleurs bomone ya telemi ezali Daring tolobaki jubilé ezali po to se plateau fêter ensemble yango ayaki pour soutenir ndeko morceau. Na poser une petite question et j'espère que prochainement na kolukaye comme ça tout le belaye parce que aux il y a ça la jubilé pour tout le belaye tout le gana to a le belabiso pe carrière na ye expérience na ye football comme ça l'air ça la jubilé to si to yebi azanani et puis batu ba yebi papa Kassanda nazana esengo kuta nayo oyebi bien morceau. Et là, on a posé une question en 2 minutes. Pour le morceau, en 2 minutes. Pour le morceau, vraiment, tu connais ce que je veux dire. Tu bandi bale, ye ngana matonge, ye une étoile. Donc, matonge est na parc 4, étoile centrement na parc 5. Mais stade Moutekangi biso na katikati. Après, il y a Longwe étoile, à Kevita. Ngana Longwe matonge, na Kemoute Mapembe. Et puis tu as une équipe nationale. Sikoyo ebani ke mat
Vita Daring Imana c'est qui Mwana Nyao mais relation c'est quoi ba joueur ça qui ba joueur à Vita na ba joueur ya Imana après match ce que poli donc et ça qui non nakata terrain d'abord réaction c'est d'abord nous sommes tous allés binemi nakata terrain mais ce qui match sili tous ont ba camarades tous ont frères et sœurs neto lobaga tous ont wana ndeko na ngai na kolinga te moso zwa mabe ezandenge wana kanda puisque ezaki musala mais soki to sisi kaka libita sifeka ka bien tant to contre na vestiaire to bosani nyonso ezala ta lelo na ba joueur lelo ezaka ndenge wana bon sikoyo tomonaka mingi ba fanatique après match ba bondi alors que yo le bino après match makamone sili indeko zongi mais tomona sikoyo ba fanatique bango après match omona bitumba et tout ça bon conseil nini yo ko pesa ba fanatique ba eloko nini ezaka na bon bitumba ezali tension ya mutu na mutu po batu musu pe bakufaka yo le bitumba mais batu musu pe bakufaka na style likolo ya Imana akufi pe likolo ya Vita wana siko biso sala biso passe ozomona wana nde sala ka passe mais sentiment ya mutu moyen okanga ngo ezate moyen o retarder ngo ekozala te et donc il faut se défouler na likambo wana yango défoulement esengaka ke ba kende ti na bitumba ozomona même awa pe to mona kango bandere ta beta na standard match sili mais ba kutena na kwemo boye babunda ezandenge wana alors ba joueur tant match sili wana ba vandi na ba dirigeant ba so ba polaki ba dirigeant ba lobby na bango après conscience ezwami ba se libérer tant to se libérer ka wana to kena na ba nganda to kutani amas bogania biso loto so mabokte bino so mela biso parce bino bokotisi ya la ndenge wana donc to abandeko donc bokansate ke soki lelo Vita Imana betami ba joueur wana ba inani ba yinana jamais tam susu tu meilleur ami na ye wana azobeta kuna nakopesa exemple neti ngai to no beta na matonge bwana abeta na motema pembe mais jour to kutanaki Imana matonge ngana bwana yaki opesi mbwa boy mais nous sommes des amis to coller sika moko nous sommes après bwana sur rouge ngana continuer match donc nous sommes oyoki bandeko donc football ezali plus amitié ezali loko koko kutivize bato ezali osangisa bato mais pona programme ya samedi bino bomoni ndenge nini poko loba nini pona programme ya samedi ya jubilé non pona jubilé na osenga kaka baninga na biso bazalaka awa nano na kati Europe na baninga o balanda biso kala na ba sekel na biso ba Vita ba Imana wana baya ko soutenir moninga na biso morceau bozala ebele et ko sale pe plaisir ya trop au jubilé ezali le 14 le 14 juin na terrain cimetière ya XL donc ego senga ya pe place moko muta ko bunga te puisque bise le kakawana trame le kakawana donc ya quartier moko ya bien oyo basali ke jubilé zala wana po batu nyonso bakoka koya ata muta makolo akoka koya donc ozomona donc soutien ezala makasi côté na biso ba joueur soutien déjà ezali puisque ngamo pe nazali parmi ba organisateurs ya jubilé donc soutien ezali le na tongo na auto solo la ndenge na yeboye na solo na président na biso Jean-Claude Mukanya donc yem tali président ya jubilé azana Kinshasa peut-être akoya Léona Lobby pour finaliser le kamunaye abanda kinango donc soutien ya ba joueur que ça soit Europe mobimba ba joueur bakozala joueur wana soko lukaka o sambiako o lukaka joueur nini vie mayanga o lukaka nani yaka omona joueur mukolo wana tous les joueurs bazali na sima ya moso eza feti na biso ba joueur nazo senga vraiment joueur nyonso aya binope bozala ezali te bozu biso lelo lobi bokimi biso chance etikali na bino kaka ndenge baloba chance etikali kaka epai na biso so bokimi biso esili toza na bino parce que eza musala biso eza télévision ya sika bomoko ya mboka tolingi tosala mwa makambo na ndenge mosusu ya ndenge mosusu première chose ya kosala ke bato ba découvrir bino ba gloire na biso ya mboka voilà, ça c'était ça en premier temps tokoluka oyo tokutana na bango tosala mwa ba interview de temps en temps toko garder ba contact
quand la manifestation est allée à Nini, Sibiso, on va essayer à côté la évolution. Il y a Nini Bozo évoluer parce que Bato Ebele Bayebi Binote. Mon sang la biso osala que Bato va découvrir Mino. Va découvrir que na mboka na biso en dehors Bato baba yanga banana na période moko pe hein tozana Bato peut ba yebanité ba pour Bato yeba ngote mais bazali. On fait et prochainement on a la question Ebele. Ponga zo na zuyo Mon morceau Amélie Pema. On s'est préparé. Biso équipe. Biso une équipe na biso. Metra sport. To betaka football amateur. Donc même amateur football to absa, il y a basula mais affilié chaque samedi. Souvent notre ba en vacances. To mets troisième, to betaka a onezen. Terrain biso ngwana. To betaka chaque samedi. Affiliation donc oye carte d'identité côté na fédération donc na biso na ba joueur ba betara ba na Belgique biso na fédération mongo mais branche ki ya ba soula ya ba travailleur donc ce qu'on affilié te moyo beta exact bato batika ba ya on a ba travailleur même yo même yo poko ya beta même yo ce ko beta ta ba le muke oye na carte d'identité na yo secrétaire a signé aux affiliés. Avant bête, il faut l'affilier puisque l'assurance est là. Donc, au sein de ça la bien, tu sali siko pour le championnat Sili, tu as entamé Jubilé sur le Sili, tu sali réunion. La réunion tu sala, na uluka tu as contact, na ben sabino, boya bomo na susu batourné baza na réunion salami, bozupi l'image na bino, ok. Joue championnat le premier match. Oui, puis sous bon, on n'a pas de bête à chaque samedi. Samedi, tu bête à Bruxelles. Samedi, tu déplaces, tu bête à Namboga Moussous. Les avons un championnat légal, donc maître sport reconnu officiel. Dernier mot, papa. Dernier mot, vraiment, na sengi. Merci mingi. Nandongo zuita na bino, bo zwanga na moi image ya muke. Et puis, ne bo pesa ngape parole. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Mais dernier mot, non, c'est toujours battu. Ba soutenir morceau. Boya et belé na jubilé. Boya et Rosala est bien. Et puis Bobo Sanate, na kacha match et beta na jubilé, vita imana et beta. Et ko faire revivre biso, ba image ya kala, ba tension ya kala. Et Rosala biso bien. Dans 35 minutes encore, merci. Merci Bandeko. Voilà. Pour lelo, to sukiwana, to snani. Pour lelo, to sukiwana. On se verra prochainement. Mais Bobo Sanate, samedi prochain, jubilé à morceau. Boya Ebele, te soutenir. Ndeko Kassanda Lobi, Toya ko soutenir. Bomoko, et ça là, que Batwa Kendeliboso. Ceux qui toza Bomoko, on vous respecte. Bomoko bachaka binoka parce que ça séparé ba binoka te mais so ba moni bato ba fandi groupe muto alinga yeba groupe on zo sala nini voilà Bomoko eza na tina nango yango Bomoko ya mboka invité bino na jubilé ya morceau merci.